Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Dina Yese, na Congo Tek Tek Mama, Yasiba Mutombo. Salut les fidèles, nous sommes à Congo Tek Tek TV avec Darling Love la canona, mbote partout place bozwami la canona binoye yo mwana muluba botama muluba ka sentiment na profiter na pesa mbote na le big boss Papa Sibou Mutombo depuis Allemagne mbote na yo et pourquoi pas na petite sœur ya Papa Sibou Mutombo Brigitte Savanier maman na Chancel mbote na vraiment ici ko zwami kuna toujours émission, vous avez droit de savoir. Vous avez un droit à koyeba bandeko balandi. Vraiment, l'histoire na biso ya lelo eza pasi pe mawa bandeko. L'histoire na biso ya lelo ezali boye. Vraiment eza l'histoire mo eza na équation na kati. To ebite conseil nini vraiment to koki ko pesa na maman na biso. Oyo vraiment apesi lisolo bandeko balandi. Lisolo ezali boye. Et ça, un couple, en tout cas, vivant en bango très bien. Bazana Hollande. Couple, wana, bazana bango bien. Baboti bana mi balé. Na ba mi balé baboti mais. Et comme batamo wembala bana ça vraiment ba voyage yakina ou mela. Moi si pe le quoi za na ramener à Rosala, à so sala na ye. Bande ko balandi. Quelque part mamsu et comme na vie peut-être na vie amoureuse to qu'on na ngote. Ou bien moza mon ba problème na couple na bino comment on kin docteur comment on unité peut-être nzamba zo épargner yo. Pourquoi Darling a lobi bongo? Papa na biso tina na ça ba voyage ya kin. Vraiment comme papa msusu ayebo abeti un mois na poto akipane ni ko coucher na maman a déranger que non te raté. Oh aye a saline nga sala ba marchandise na yo a romema na ekende o akotina na agence pona ndo sa ba biloko ne mbang tento mta yo te ka biloko ne ti ya ko koma ta mo boye papa doze na voyage kin afai na poto papa nenga uta ki chasa wana ne obino mo boye bi bata poto ki so ba uti kin et za fois ça mo examen malaria boye typhoïde ta kin ndenge zali. Papa le bilan il faut que ça test et bah test et examen. Papa bien na ba misala mangwana ayaki ko zo contrat moko boye en tout cas abosa na mamoke l'hôpital mais maman na biso wana abeli ko bela beli maman pas ki hôpital maman salisi ya test asasi examen général so na koki obengamo asasi examen général non bakangi na bango ye na maladie mais mo tout parce que ndenge za ba pesi na bango ye ba kiss et l'équipe bavanda moi be conversation da na kata couple papa na biso vraiment na maman biso contact boye ya nzoto boye za kasute po ani bino mo boye bi na couple so ba problème za moi trop na guya osama bango za kasute bandeko. Papa bela kate en tout cas abeli et c'est qui a ken hôpital qui hôpital ba c'est examen nyos bakangi papa ambiso wana na sida bakangi papa na sida pas médecin bengi bango pas azaki médecin na bango ya famille abengi bango na fo boya na mwasi na yo ava ba yebisa papa ke azana sida ba bengi pe mwasi ba yepe basali mwasi test mwasa na sida te bande ko balandi sikoyo médecin a pesi résultat mon bala na sida moi ça se retrouver na sida te mon bala zo bonne la moi si na ngai to vanda eza makambo ya ke sito boti bana na biso ndenge za boyo koki oboya nga to tika nga na maladie oyo boy et là on monte là c'est que na sida nzambe pas koki aussi sa sida poni to luka to pesa nzambe charge ko papa to pesa nzambe charge nzambe batavani na ya za makambo belé ya rosala oh. On a compris mi bala poto soki boye kin eloko ebo mi bala na biso poto oyo soki boye kin bo se contrôler ko lula Darling te po moni yo Darling aza pembe aza boya ko za ni na maladie te na yebisi yo
bata sida ne na kala bazaki omona muta sida konda azoso pe nengini te ya lelo pe bakoma pe no tali pe wazane na ça normal quoi mutu nyonso. Pourquoi tu vivre en ignorance? Aime so kuta na mwasi na Facebook ozoya mama okene ka ngulu bongo po ni po moni eka ne longi Soupe, bien se protéger, moi si on a émission, Kobanga na yote, am so que ce qui m'a résultat, moi le couta, à misali, ça va 1900 wolo, à Pessio, à émission, le morning état de santé langue normal. Copé ça net na maman confiance à la té. Eh, viens à moko. Pourquoi tu commences vivre en ignorance, viens à moko. Malade des ama kasi na mboka mibala potone mabena mango soki ba ye à perdre pour faire na mwasi wana za na bassin munene sili muta bassin munene jamais ko za na sida na kaneti ya papa na biso oyo boy quelque part mso mama na biso so abana ko milela akoma ki abenga bato non na za na mobali boy mbala ki palsu ko bimalanga te mso lo mso linga ko mama na linga ki se retrouver na maladie. Et c'est normal. Eh. Toko na nzambe te, toko na nzambe te na mamususu. Nzambe so alinga épargnon na likambu. Nzambe ana 1000 façons. Ya ko épargner mutu na likambu ma pe problème mo belinga comme l'homme. Nzambe épargner aboy na ye. Aboy na ye comment? Siko mobali azoyebisa komi koloba na bato moi so asundoli ngai e boy akoma beta na baninga msuso nde ya ngana moi si toza malade. OK moi sangani azana na maladie te. Vraiment bota bato msusu ndenge bazalaka. Vona na sida na yo. Sida balobaka ni sida za maladie etumbu neno ka bato balobaka sida za maladie bon nzambe pe sango za maladie etumbu osali ba mabebele po nzambe Bible wana epekisi kindumba. Bible wana epekisi kozana ozana base belé kaka même Bible wana na msusu kaka lobi o mbala ko bala plusieurs femmes pour moi la Bible wana ezana ko bouleverser yo tala soko za makasi to lobi ke kaka na tamu apeka na kata Bible wana pesa mamsu epekisami eza mamsu e permettre quelque part place msusu lobi ko langwa te o mona place msusu lobi o mela kasi ko langwa te kaka le même Bible wana. Tu vas gérer en côté et quand même pe na libulu otikali ozui na yo sida na yo vraiment oso pe o mona ka boye msu to ko lo ba peke mobali onenga zaki mobula bande ko kusaba ba voyage ki Kinshasa lo sida Kinshasa non msu pa lo ko to na poto so za neka mbala mbulu aneka mbala mbulu ine la ksa so ka ozo makasa olinga basi na kina na bakini awa sike na poto pa na babasi mususu. Vraiment nzambe faut que la maman o andako vraiment ba mama makasi pas comme na maman batu po mona mwasi libala vraiment ça moi ba bêtise baza mukie o mona mwasi pena ami vandela na ye ami vandela momo na msu mombala ke bimana mwasi moko boye aya pesi maladie abomi ye vraiment to mona pe za mutu supe we mwasi msu abimina mobali mo baza sida mais aya zu sida te ezala nango po nini makamusu nzambe batila makamuni so sa makambo ebike nena nsabo na bike na yo kaka mutu wana azana maladie ngana chete tina okebima na mutu wana nzambe o permettre o attraper yango même so mobali msu sazoya azo approcher azo linga yo azana malade miyebi kaza malade awo sala ngona nko alobi ninga sa be fio ngane na olinge bo bit na ngana pesa ka sido ngana za nango po ye pa kufa siko yo oyeba kite nzamba ko batela yo o mwa pe bimi pe na mutu atomona ngo baze belé awa o pe mbali bazani ndako moko pe na bwa kufi na sida o mona yake sesa te sida ana sida te peti kali ya bali ya boti eza poani ponza mamonike aza innocente aza innocent habité nzamba apesa ka mutu etumbu selama ka mnonengo salelaki tala bato balabaka ke o nzamba pourquoi nzamba permettre nga na zwa sida eza mabe makasi lokuta apa ne nzamba permettre zwa sida nzamba permettre yo oyeba mususu pe ko za na sida obite sida oyo peut-être na zwa ki yango tona ndo vivre na ignorance te nami kabana na nzamba pa ko yo ke langa mawo to ka ba témoignage na be église o mona pela mutu za na sida ko ami pesika na losambo ake peso ki be ba rendez-vous na bango wana ke société test ba sika na maladie te
po nzamba moni kabi muto oyo na ndenge ke bazwaki azui maladie obo atikala osala mutema mabe na mutu te atikala okabolango na mutu te mais ko yo soko azosalela ngo na kimutema mabe olobi ke ngani naza boye ndenge bapesi nga sida nakoboma basi ebele okokufa pe mbangu okufa pe mbangu pe otiki pe mokili ngo basi ngo yo lingo kufa papa soza sida na yoko mbana no oloba nese za mwa mbali mwa bapoto azala awa azana ana France si je me trompe pas ana pire petina na bandal pire petina yana emso za na ba petine ba petimo ana bandala yeba na bango pe bien likola mbongo abi pe ke vie na ndenga bonga za ne aropola mais likola mbongo abetele ba kopa o mimile basi. Sko papa yo zo sala bongo zo benga pire petit ke memela nga basi na na posa basi po ani posa ka malade no kabolongo na basi wana o kufa mbangu te ka soza wo ba kisi ya ndenge na ndenge ne balobi ke kisi ya sida so pe soit disait bimi o mela ngo pe obikate o bana zo ka ba rechite na ba rechite po ani posa la kimutema mabe o mona yoza na sida msusu ozokendo salele lokwa mutu neti na yeba fimoka azo maladi ndenge nini ndeko na mwasa zaki na sida na motema mabe abike ndeko ne akei azo sokola pona nini a rozwa gilette a épilé makiki po a se maquiller mais ndeko mwasi na motema mabe oyo zaki nango aye akateli gilette sa ndeko ne akateli ki pena habite soki na kateli yango ke yena na misiselite ya msusu e wa koleka ba ndeka to yo ka na médecine e kosila makasi azali pena ndeko mwasi pena komi prêtre ya kobima na douche ndeko mwasi a mikati na gilette wana tala degré ya motema mabe mais ye akufa ndeko neti lelo tikali azo vivre eza pona nini eza po nzambe alingaki te soko yeba oza maladi momo eza contagieuse koluka te okontamine yango bato mosusu so tikaka eloko wana eloko mpe ezoboma biso lelo oyo ko na bafi ya kini eza nde kilokoso bato mimba banga darling osataka na bango mingi ndenge osomo abenganga abe osataka na bafi ya kini mo ndiro ozala victime bambala ebele non nazala victime na mambo ebele te eza keni tozomona ndenge tozokendelele aza na bandalti omona bafi ebele puvi kaka yeba jika aza na flat wana omona place ya roa komeleleza ka wana libanda flat wana po jika na soka bimia mona lelo mibali babande ko luka basi mais lelo basi ne bakoma luka mibali siko ozu sida na moko boye ofele après olelango pa nan olelango pa mutu te o méritango et ça nango normal oui po mbala na pakanga ki ona makasi te potango ko makenini moi soko na idée déjà ya ko envier poni po mbalo wa uti poto ne loko on leba comment on leba oh et comment pour mata poto il faut ça non test à sida bango bata poto va ba sala bango ba test yebi combien de bata poto ba kita bana ba sida peto yebia to tika ko vivre na ignorance to yebe bele bana ba sida na bana ba poto makita ka yaka neti mususu dernièrement to yoka sangwa sali crise na ngwa sumeza eni moi si na yazo ba bi yema kuta yebi état de santé na biso ndenge zaleli poni médecin a interdit ya lobi ke yo faut pas komena masanga basi mingite mais sale la crise na ngwasuma awa totanga kombote azongi poto bo e bazo zo traitement aéroport ya yela ki pena zo tala nenga zo ba matie na mutu azo ya boy mais na ko kenda zonga ki ngona ambulance mimie ke tike na aéroport pona nini tango zui maladi wana ko saila ngo batu mutema mabete neti ya papa na biso aza mutema mabe ko saila ngo ki mutema mabete bakangi mwasi no ndako ane na sida te yo anu na sida mais boka bwana oh yo kasi to loba ni net ka to loba ke na vous avez droit de savoir toi na droit ko kabola te na bakamu su foto kabona pas to ko pesa conseil te na analyse ne non sa bona isa ke mama biso ne papa biso na za sida ko boya yete bo fanda ka nzambe pa ko yokele ma wani aloko osaka na moto ozi mo mizui pena liboko o che likolo a recho ou bien ozi liboko o che ba che makala moto likolo
te wana vraiment maman biso za en raison za na 1000 raisons ko kabwana pona ndimi te ke soki mobali basalaki test à sida mobali ana sida te mwasa na sida na ndimi te ke papa ana linga avandele alingaka boya ye ngalo bolingo bomanga utika mama batu nzambe na ye abateli ye abundeli ye aza na ye na maladi te mama biso conseil na opesa yo avant pe obala luko tu ne lobe o luka mobali mo boya bien otuni pe volonté nzambe po nzambe ba nenga ko épargner mutu na likambo soki kobala so ya ngulungulu okobala mobali mo bazanga mutu na makolo peut-être ko yo même lo sous malade to fa luka nino luka mutu oyo ayebi mobali ko zane mobulu mais on se contrôler za bien makasi mobala koza pourquoi mibali lo ba komi ba zoba ba so ça n'importe quoi na moi si yo oyebité pourquoi confiance à bongo pona nini maman na biso continue toujours na maintenir décision na yo boka bwana papa quelque soit nengo betela nga lisolo bi darling azo panzanga sangoland mobimba ke nga na maladi et rosale le côté vérité yebani entre binomi balena docteur apesa bino résultat et ça normal soki oyoki oyo bayeko biso ke mobali na pende osonga lobi ke boza maladi yelisa bango eza problème te soki si bango kaka ke soki nazalaki na maladi pourquoi nakabwani na ye vraiment aza pasi mpe mawa bapapa na biso fo bo se contrôler ntango deja sobali obali andailleurs a mwasi no ndako okoki kokouche na mwasi moko bongo te sans protection oyo oza nano na confiance na ye te. Vraiment, tout ce que merci beaucoup, comme nous la fin. Analyse Nabiso, un grand merci encore dans le Big Boss, Papa Sibou Tombo, leader à Pembe. Merci, Papa, la petite sœur propre, et notre boss, c'est Papa Sibou Tombo, Brigitte Savané, Maman la Chancel, na Suisse, moi aussi, Pembe ya mbinga mwasi kitoko Brigitte Savané na lingi yo mingi vraiment on a ba base ya batu ya Darling Love. Merci beaucoup na l'homme Ben Veja Marie Moubenga solution na Bruxelles na ville ya Malines na Christophe Ikola na Ukraine ba mbote na vraiment ebele. Merci beaucoup na Metiti Monde na sima caméra notre réalisateur azo sa malé mais kitoko makasi to mona ni check Kongo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Kongo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Ila yese na Kongo Tek Tek mama Yasiba Mutombo